Breaking News, je sais que vous êtes très nombreux branchés sur notre chaîne sur Internet. Nous sommes en direct sur Sofkin TV, émettant en partie de Toronto au Canada. Et nous sommes en direct sur Sentinel TV, en direct de Manchester, Angleterre, UK. Donc cet après-midi, on va essayer de discuter sur ce qui se passe sur l'actualité, sur les combats, sur l'infiltration, sur le tribalisme, c'est tout ce qui se passe sur notre communauté, c'est-à-dire la communauté congolaise. Écoutez, moi je ne suis qu'un analyste, c'est lui qui fait des analyses. C'est-à-dire quand je fais les analyses, cela ne veut pas dire que je suis de l'IDPS, je suis de la Pareco, je suis de Palou, je suis de tel ou tel parti, non, non, non. Je suis un homme de Dieu, Ézéchiel de notre communauté, de la diaspora. Je parle par rapport aux données que j'ai sur la table. Je donne mes analyses par rapport à la petite connaissance que j'ai. Je suis un autodidacte, je fouille surtout. Il y a des gens qui m'appellent et qui me donnent des informations. Et la nuit d'hier, toute la nuit, j'ai pas pu dormir. Donc, j'étais en contact avec le monde extérieur, nos sources, les gens qui sont bien branchés, les gens qui contrôlent la situation sur les dialogues, sur les élections, sur tout ce qui se passe, sur la politique extérieure et intérieure du Congo. Alors, par rapport à mon émission que j'ai fait sur le traité, Tshisekedi a débuté très collabo pour en finir comédien. Donc cette émission annule la première parce que j'ai eu des informations et étant homme de Dieu, je tiens à demander pardon, à m'excuser. Je sais sorry pour tous ceux qui ont été, tous ceux qui j'ai frustré, tout ce que j'ai touché, tout ce que j'ai laissé tomber. Vraiment, je ne suis pas là pour insulter. Étant qu'un instructeur, étant qu'un homme de Dieu, je viens donner des analyses par rapport aux données. Et vous devez savoir que l'émission d'hier et qui ce qui est très collabo et comédien, c'était mes émotions, c'était ma façon moi de réagir par rapport aux données que j'avais sur la séance de Bruxelles de 8-8. Bien, merci et je bénis tous ceux qui m'ont approché, tous ceux qui sont intello, tous ceux qui m'ont donné des données. Et voilà, aujourd'hui, je vais faire les analyses par rapport aux données que j'ai. Comme notre émission est à bilingue, c'est-à-dire je vais m'exprimer en français pour une bonne audience, pour que nos mamans qui sont au fin fond de Kinshasa, de Maluku, de Malueka, Kingasani et nos grands-parents, nos parents que nous avons fait immigrer de l'Afrique vers Kinshasa, vers l'Europe, puissent aussi nous écouter et avoir une bonne compréhension de ce que nous sommes en train de dire. Ladies and gentlemen, I'm going to now to talk in Lingala because it's my first language. I cannot do that video in English because English is my first language. It's not my first language. It's my second language. My first language is French. But now support me, please. Give me your attention. I want to explain what is going to Congo, what is going to Congo, why we're supposed to leave people who want to go to dialogue to do it, what we're supposed to leave people who want to go to the election to do it. But for us, for me, as a nationalist, as a man of God, I agree for people to go outside. Là, in French, you are calling that mobilisation populaire, to go outside and to make revolution. I'm for revolution. I'm not for the dialogue. I'm not for the election, but I'm for a big boom in Kinshasa. But I'm going to give advice to people who want to go, to feel free to do it. If at the end of everything it can change the situation in Congo, our country. Donc awa nazo kende koloba bit ya combat ezali na objectif à combat ezali ko humilier congolais ata mokote. Bit nano ya combat ezali ko libérer mboka oyo ezali na se ya bokangami ya boumbu ya ba Rwandais, Ougandais na ba multinational. Alors ekokamusanga ke ezana batu balobi ba combattant
bato balobi ba résistant ole bit na bango ezala tokanga Kabila to jijeye tokanga Kengu tokanga ba Rwandais tokanga Ruberwa tokanga Bisengimani ba oyo bazoboma bandeko na biso na Congo bite komi biso na biso ba Congolais to banda ko similier to banda ko fingana to banda ko tchola. Alors eloko moko na ina lo balelo émission nazo sala ngo ba pesinga mbongo te mutu moko a corrompre ngate mais na sali yango par rapport sorry ya ba données au nazana ngo parce que naza mutu na sala ba analyse tant on a tangi feuille de route ya IDPS na sololi na ba intellectuel na sololi na bazo maîtriser bazo maîtriser plutôt que maîtriser dossier à Congo. Voilà na sengi na no sorry na ba onus na vexaki pe na ye ko pesa siko ligne de conduite lo to ko sala na ina lo babo combattant nyonso tout tango mboka eza na guerre eloko ya liboso combattant sala kanini mutu nyonso tout a parti politique abimaka na parti politique akomaka résistant. Alors eloko ezokamwisanga IDPS Palu Apareco MLC ba parti nyonso tout o eza ba Congolais sauf ya Vital Kamerhe o eza Rwandais aza infiltré et c'est ngena biso to koma bomoko pona objectif na but ya kobenga na banguna kokanga Kabila ko jijeye sur ba crime nyonso sali na Congo. Mais tango yo oloboza combattant oloboza mwana mboka olobolinga Congo obimi na kati ya feuille de route ya kokende ba objectif à combat et comme o humilié et comme o finga ezali bien dans nos faits et l'autre mi balé et tant que combattant cherche à te renseigner to lukato zala na ba option mi balé biso nyonso toyebi nga moko nde nazolo baboy nayebi ke dialogue eko libérer Congo te élection eko libérer pour Congo te parce que on ne libère pas un pays en allant participer aux élections que les occupants organisent. Alors bomoni yango que depuis 2001 Kabila ya na Congo aboma musée aza congolais te bino nyonso boyebi basala de sorte que ata boke na ba élection ata boke wapi bango bato ba gagner. C'est-à-dire que na ba élection tokoki kozwa eloko moko te na dialogue pe lisusu na mona nanu te mutu oyo azoboma bato mutu oyo aza escroc aza bandi criminel à grand chemin oyo azali génocidaire azoboma bato bakende ko dialoguer na ye. Mais il s'avère que en face na biso politique ezali monde à intérêt politique ezali monde à circonstances makambo nyonso ekoki ko changer touti komona na uti ko comprendre que papa Tshisekedi justement erreur esalami kaka et ali ke Tshisekedi we abandaki mabe na Mobutu azalaki traître a trahison azalaki ami personnel na Mobutu a supporter Mobutu na nyonso. Mais il s'avère que Tshisekedi vers la fin aye ko comprendre que il faut sauver Mboka aye ko comprendre que il faut afuta ba Congolais na ba bevinyo so sala parce que lelo oyo nazana ba preuve que soki Tshisekedi akendaki na ba élection en 2011 te mbe Kabila ti lelo azo saka na biso. Mais le fait que Tshisekedi akendaki na ba élection en 2011 le fait qu'a gagné ba élection wana Kabila a reconnaître que Aïchouaki communauté internationale va reconnaître qu'Aïchouaki donc Tshisekedi a sombi to a fouti ba Congolais na ba escroquerie nyonso basala na Mobutu pe ayesu ko sauver ba Congolais parce que liboso ya monde entier lelo oyo bayebi ke Tshisekedi a gagné ba élection Tshisekedi a sala nyonso erreur Tshisekedi a sala les années et ali ke bato nyonso tu bano ba Cédric bato tu ba kufa na makambo nyonso tu ba élection ti lelo to tiko mona esika Tshisekedi akokuta na ba famille bato wana te toyebi te ba héros banana nyonso ba kufi ba papa ba mama ba étudiant o ba kufaki na période nyonso to ba élection ti lelo bazali ba héros congolais sikoyo toko saka nani ba fête na bango toko kanisaka bango na wapi toko tia ba cimetière na bango eza wapi parce que ni IDPS ni Tshisekedi ezana mutu moko asonja jamais ya koluka kokende kotala ba famille wana ya ko récupérer bibembe wana kokunda bango parce que Tshisekedi azangaki mbongo te ya kokunda bibembe wana
c'est-à-dire place wana eza erreur. Erreur mususu ya Tshisekedi ezali atiki mwana na ye Félix azala entouré na Vital Kamerhe. Vital Kamerhe oyo azala jamais membre opposition, mais azali parti pe équipe ya Kabila a copier na kaka politique oyo Tshisekedi bazako sala na Mobutu, aye na kati ya opposition, a détruire opposition, a luka ko fragiliser opposition, a comme number one. Ce qui Tshisekedi a fatigué, ce qui Tshisekedi a malade, mutu a remplacer Tshisekedi eza Olengankoi, parce que Olengankoi a oumeli aza doyen, eza mutu mususu te, eza Kamerhe te. Na majini nini Kamerhe azolinga kokoma après Tshisekedi yazwa place, c'est-à-dire eza jeune na bango. Kabila Rwanda a eu pouvoir, Kengo Rwandais na Sénat, qui ça Vital Rwandais chef opposition, et na Sénat na Parlement bakosa obe mina kumutu azarama, mais en réalité ça Général Kabila mutu azara mukonzi ya Parlement. Donc bomoni berere o Tshisekedi asali yango oyo pe troisième erreur musu alaki Tshisekedi tangu azuba donner nyonso ndenga zo solola na communauté internationale, ndenga zo solola na ba lobby nyonso tout, ndenga comprendre Kabila azali coincé ezo senga ye a intervenir pour azwa pouvoir na kimia to benga na batwana na nyonso tout. Eloko liboso fala sala nini sensibilisation ko sala moni journée ou le 8-8, il fallait pas banda le 8-8, fallait banda déjà sensibilisation, fallait à sala nanu émission yena journaliste moko ya kafu batunye ba question a expliquer vision na ye, a lancer en 3 mois batutu babandi ko comprendre, batutu babandi ko comprendre vision na ye, ne nasima alingaki koya ko sala likambo oyo ezalaki ya face à face na bande konabiso ba combattants. Alors qu'est-ce qui va se passer? Ezale loko moko awa soki Tshisekedi a libérer Congo, amoni qu'il faut libérer Congo na dialogue bande konanga to sala attention. Na Bible bake ko funda basali na Nzambe ba tunanza balobi soki mouvement o eza Nzambe to tika ngo eko continuer. Mais soki eza mutu moko atomboki na ye, mutu moko azui na ye bako funda ba disciple à Jésus na tribunal balobi au lieu to kanga bato to tia trouble, soki eza Nzambe eko continuer, mais soki eza ba venture eko sila nango po mikolo to leka mutu moko awa azwaki 400 personnes alobi yaza Yesu, yaza Christ, yaza mwana Nzambe ti akende kokufa to ka sangonete. Soki Tshisekedi amoni ke na dialogue azokende aza si a reçoit pouvoir à libérer ba Congolais, pourquoi te empêcher? Mais biso oyo ba combattant oyo tozo linga dialogue te to proposer likambo tozo proposer ya soulèvement populaire, c'est-à-dire tokozala na ba option misatu kutute pour élection le mois gitoko yisala mate toza na option mibale. Tshisekedi MC biso ke azoke na dialogue pour à récupérer impérium na kotia élément ngo boyoka ba preuve ndenge ali baza bien avancé ba yebi makambazo sala ndeko nanga soki nzela wana baloba tout chemin mène à Rome. Soki nzela wana ezo mema biso na libération, pourquoi to utiliser ngote? Mais nazo souligner que nazali pour dialogue te, na lingi dialogue te, na lingi élection te, mais na lingi soulèvement. Mais na sabino pourquoi soulèvement et gros à la mois passe. Alors soki IDPS a proposé ce dialogue et ça malam a kende na dialogue, soka gagner l'élection, soka gagner dialogue, biso de ce na Congo et ça malam. Mais soki a échoué, entre-temps biso ba vrai Congolais toza na option mususu oyo ezali ya soulèvement populaire. Alors, mais na soulèvement populaire na nenge nazana ba dossier biloko nyoso tout na mesa nanga soulèvement populaire eza pasi salama pour Kamerhe na groupe opposition nyoso oyo bazo boya kokende na dialogue, c'est-à-dire bazo soutenir nini, bazo soutenir glissement. Na reprendre naza mutayi de peste na lingaka naza mulubate naza congolais ya bandundu 100% kwilu nazalaka mutu a Palu banda Palu
batrahisa nakoma sympathisant nazali révolutionnaire nazali nani nationaliste mais na liboso na nga toza na dilemme toza na denzela élection avec Tshisekedi esimbaki te mais ayeli biso victoire soki toke na élection tokoganye te mpo seni eza kokangama bochab na kabila bato bao dirigeant alors soki tolobi tokende na soulèvement populaire ndenge esalamaki le 19 le 20 le 21 kaka Kamere akoleka na TV parce que Kamere azoprotege Kabila azolinga glissime salama mpo Kabila nani baélection bakende na baélection pourtant ayebi bien baélection kosalama te mpo ye moko Kamere azoloba nini yo tokende kosala dialogue na seni siko seni nani azodirige yango siko Kamere ayebisa biso nani azwaka Fayulu bakendeki komona Monisco mpo na basala vrai dialogue eutaka na monoko nani. Bon, comment lelo Kamere akomi koboya dialogue, Kamere akomi koboya dialogue na seni, dialogue au Kabila au Tshisekedi azokende dialogue te na Kabila, mais azokende dialogue na communauté internationale na Kabila. C'est-à-dire c'est différent. Mais pourquoi lelo nani akomi koboya? C'est-à-dire il y a l'angui sous roche. Il y a mwana soki Tshisekedi dialogue na ye aza sur nango qui est comme la libération en mboka ndeko nanga totika ye akende pe soki baby ye na parti na ye ba rendre compte na ba congolais biso siko koto to croiser les bras te que tozo c'est la Tshisekedi akei non biso siko to kota na opposition oza infiltré par Kamere oyo bazo linga sous dialogue te po Kamere tango batu ba kobima libanda Toboyi ezala ya 2 jours 3 jours après ba bomi ba congolais Kabila tika na pouvoir tozolinga ezala soulèvement populaire mbo do Congo mobimbe bimi et Kabila ke na akei soki eza bongote eza inutile bobimisa biso na balabala. Alors avant na kota na ba donner nyos naza nango tolanda nanu élément oyo ya ndenge IDPS azo expliquer makambu ozo salama na Congo tolanda. Alors utilisez les armes. Il y a une arme efficace qu'on appelle la vérité. Vous utilisez les mensonges. J'ai vu quelqu'un qui est autorité, vous le savez très bien, responsable d'un mouvement politique, qui est en train de dire le président Etienne Tshisekedi a fait une année, il y a eu des catastrophes au pays et il n'a pas du tout parlé à son peuple. Moi je dis mais pourquoi ces leaders-là est en train de mentir? Parce que je suis devant vous, je suis dans les radios, vous me connaissez très bien. Chaque fois que le président Etienne Tshisekedi à Moulumba publie un communiqué par rapport aux catastrophes, aux meurtres, aux assassinats de M. Kabila au Congo, M. Tshisekedi monte au créneau et la manière qu'il communique n'est pas tellement de faire des vidéos comme l'autre leader fait, mais M. Tshisekedi communique par les faits. J'ai beaucoup à dire, mais je vais les amis du média vont passer dans vos médias pour expliquer un peu cette chose. Merci. Les tables de réflexion auxquelles faisait allusion notre capitaine tantôt, initié par M. Boucher qui vient de parler avant moi, avec le groupe des jeunes. J'ai vu quelques-uns ici dans la salle. Mouya, Toskas n'est pas là, on a vu une femme quand même. Il y a eu quand même une femme. Oui, une femme. Ah, elle est là, oui. Et d'autres encore. Plusieurs personnes de tendances diverses, non seulement de l'UDPS, ont assisté à cette table de réflexion. Il y en a eu au total 5, 2 inter-UDPS et 3 avec des gens d'autres partis politiques. J'en ai été le coach. Donc chaque fois qu'il fallait faire quelque chose, je préparais les textes. Voici ce qu'ont été les thèmes des 3 dernières tables de réflexion. Vous allez comprendre pourquoi je présente cela. Thème numéro 1, non-violence. La non-violence
non-violence dans le combat est erreur. Évidemment, si vous jetez une pierre Mandela, sur le quelqu'un, gars c'est l'occupant qui va nous proposer la façon dont nous allons combattre. Soit occupant, soit bamabanga, soit bamabanga, soit bamababom, soit bamababom. Non-violence, tout ce qui est dans notre. non-violence. On parle de la violence quand il y a dans le chef de l'État des contraintes de la disproportion dans ce qu'il fait par rapport au peuple. Mais quand le peuple dit non, en allant dans la rue, même en jetant des pierres sur une maison, vous considérez que c'est non-violence? Oui. Que c'est de la violence? Non. Parce que l'État a des moyens disproportionnés par rapport à ce peuple. Il faut que ce peuple se défende. C'est une question de vie ou de mort. Nous aurions voulu qu'à cette table de réflexion, les combattants soient là nombreux. Mais c'était la première table de réflexion. Il était difficile d'avoir plusieurs personnes. Néanmoins, certains y étaient et ont suivi ce message-là. Table de réflexion suivante. Les alliances politiques. On a fait appel à toute l'histoire depuis plusieurs siècles. Comment les gens se mettent ensemble pour aller de l'avant. On a voulu avoir la part des opposants congolais, des membres de la diaspora. On a eu des doutes, mais on a eu aussi des adhésions à ce qu'on appelle alliance. Bien sûr, tous les partis n'ont pas toujours la même vision des choses. Mais quand on chemine ensemble, sans être nécessairement un seul parti politique, quand on chemine ensemble dans les idées principales, on doit aboutir à quelque chose de positif. Troisième, dernière table de réflexion, le dialogue politique. Nous sommes là au début de l'année, janvier 2015. Donc avant même que nous sorte la feuille de route de l'UDPS. Nous avons exposé les conditions pour qu'un dialogue se tienne. À un moment donné, les gens sont fatigués. Même ceux qui ont des armes sont parfois fatigués de faire la guerre. Vous avez vu que les Américains ont eu des pourparlers, des dialogues avec les Allemands, avec les Japonais, avec tous ceux qui ont fait la guerre. Ils ont eu le dialogue avec les Vietnamiens, avec les Irakiens, il n'y a pas moyen d'y échapper. Comment voulez-vous vivre en guerre éternellement? Si vous pouvez au moins écouter ce que dit l'autre, qu'est-ce qu'il veut, vous pouvez arriver à une solution à l'amiable. Aujourd'hui, on doit sortir les bombes atomiques. Qu'est-ce qu'il y aura de cet univers? Si aujourd'hui, demain, on doit, au niveau du Congo, se dire on ne veut pas de Kabila, on ne veut pas dialoguer avec lui. Et lui, au bout du fil, il est là, au bord d'un rocher, il va tomber, il ne sait pas quoi faire. Il attend qu'on puisse le tenir par le bas, c'est-à-dire lui dire viens, on ne va pas te faire la guerre, on va te mettre là-bas, tu dois quand même payer un peu de ce que tu as fait. Mais mets-toi de côté, voici les conditions. Il attend ça. Si nous ne voulons pas le faire, est-ce que nous allons laisser les faucons autour de Kabila tirer sur le peuple et que nous allons encore rester à nous lamenter pendant 5 ans, voire plus? Souvenez-vous que Mobutu a fait 7 ans sans mandat. Voici ce que nous avons fait au cours des 3 dernières tables de réflexion. Je dis, je vous remercie. Merci, M. Jean-Marie. Est-ce que Bolandi Makambo Jean-Marie alobi bien que Kabila azali na bord alinga kweya bango bazoki de récupérer ye bafandisi ye balakisi tala ba condition lokola oboma lokola osala boye na Congo biso tozovandisa awa tokojuge yo mais toboyi po soki biso tosali yango te bafaucon oyo baza tout autour ya Kabila tirer sur le peuple
Alors bon monaki mouvement monene salami na Bruxelles le 8. Bino peut-être besoin maîtriser ma rambozo na Congo te, biso tozo maîtriser ma rambozo na Congo. Bato belé babimaki le 8 pour nous noter les mala discours to face à face Tshisekedi peuple combattant bake na loyenge mingi bazo batem na groupe na bango nde babimaki wana ezana batu kengo afesa bango mbongo ezana batu général Ikuli apesi mbongo ezana batu Albert Moleka apesi mbongo ezana batu na bakombo a 4 personnes ba uta Kinshasa ba yena ba mbongo po ba humilier Tshisekedi po likambo esalamate. Et pourtant ceux qui Tshisekedi azokende na belex azokende na dialogue oyo alobi bien na Kabila te azokende na dialogue na communauté internationale na Kabila soki eza pona bien na biso pourquoi l'insulter, pourquoi ko humilier, pourquoi ko luka ko sala guerre. Yango moni Tshisekedi atimba aboyi koya côté oyo ba combattant na bataide pesa bazo swana po ye azoya ko pesa solution likambo le ba expliquer ngango na butu yango etindinga na sala ya bino video na sala analyse naza mutu a IDPS te naza muluba te nazali nationaliste congolais soko bolingo yeba mboka ngana uta naza mutu akwilu mutu abandundi de père et de mère. Donc nazolo ba oyo ezali ba connaissance naza nango ezali ba information naza nango ezali pona koyebisa bino ke ezana bato ebele mikolezo ya scandale ko salama bokomona ba kombo bato balembongo pona buzo ba oyo salama kwa salama. Et pourtant soki Tshisekedi a aucun na ba élection a aucun na dialogue na communauté internationale na Kabila oyo alembi na Kabila oyo aza su na place ko sala te aza su nesika okende te bakangie na mutalaka netu na mpuku na kati ya libulu totika ye akende. Mais entre temps biso to croiser maboko te biso lokola tolingi dialogue te biso lokola tolingi élection te to banda déjà ko préparer soulèvement populaire. Mais par contre soki Tshisekedi azali bon une fois pour ngaza batebele bafinganga oza pasteur te oza pasteur lukuta oza sataniste oza ki sapeur ya keste boyena oza ki producteur obongo mate. Bon admettons que makamutu bozo beza solo naza mutalukuta tu et tout. Bon soki kaka sur 100% na 1% naza muto nzamba tindi po yo ça la sauver, qui est perdant? Yo muto boy ko yokanga OK na li feu. Admettons que Tshisekedi a traître, oui to mona yi a trahi asa kolaboto oui to ndimiango, mais soki na nzela na ye oyo ya kokende na dialogue eza pour sauver Congo pona ni to pese chance wana. Donc to tikaye a kende ça n'engage que lui-même a sala ndenga zo ketina suka to ko tourner résultat. Mais biso de l'autre côté to croiser les bras te to timola libulu ya soulèvement populaire sinon te toko balobaka so okena zamba okena chasse okoki kokangata mbolo kote yakata na mayebo bakokalinga ngo bana bale bakotia mwa mungu bana bale olie to kende na chasse to raté na mayebo to raté na gibier. Alors basango tozana ngo oyo ekomela inga na mesa ya Congo. Après 11 ans d'enlèvement, un gorille congolais retourne au bercail. Il refuse la nationalité rwandaise. Donc gorille moko ya Congo ba Rwandais ba yibaye 11 ans ba kenda na ye aye ko zonga ye moko na Congo azo senga nationalité na lobi ya ko za Rwandais te. Tala nationalité mobimba ya ba Rwandais na ba gorille ba boyango. Na Congo ba lobi Kabila azo organiser ba enlèvement na kati ya ville à Kinshasa pour na ko enlever ba jeune fille côté ka bango lokola ba esclave. Donc ezali mawamini na Congo ba lobi Kabila azo enlevé ba Congolais koluka côté kabango lokola ba esclave. IDPS a proposé dialogue pour bazwa mboka, ba combattant ba proposer soulèvement populaire oyo kamere akosala tout a bloquer biso apareko ozo proposer nini toboyi tribalisme tolingi unité toboyi ki grand-père raconte tolingi o proposer biso eloko totika IDPS na Tshisekedi akende na dialogue na ye biso ba combattant otoboyi dialogue otoboyi élection totimola libulu ya soulèvement populaire et tosengi bato nyonso to bakota na molongo na biso na za ko kinotanga ba sangwa Congo parce que za breaking news oyo tolobi ete totika Tshisekedi akende na ba dialogue na ye
lokola aza trop sûr que asololi que akozwa pouvoir akozwa imperium totika ye asala soki azwi yango te biso oyo tokokenda soulèvement populaire nde tokoya na belema nyonso tu wana toyeba kokondane bango. Na Londres, Tony Blair mwasi na ye adefendaki le criminel rwandais Karenzi babimisaki ye lobby akomi libre azonga. Alors napesaki bino date ya cote ya tribunal za le 10 na ebite pona ni Ngwanda le Terminator akosaki ke kozala le 28. Donc Ngwanda faut se justifier parce que lobby na cote na tribunal ba congolais bazaki mingi te bien que atabra ke belé Tony Blair oh Dieu merci azoke no samba na tribunal pour na participation na ye akotaki ba anglais na guerre à Lukuta ye wana pe a pesi mwasi na avocat oyo Kabila pesa bango 2 millions oyo bafutaki po ba libérer les mawami Karenzi aboma na Zaïre na Congo na Kabila ba force commune na Kinshasa ils ont dévoilé le vrai visage du criminel Kabila, un sanguinaire à sa haute trahison na Congo. Pourquoi ba Congolais ba monanité na évité les amami na niveau à Bruxelles Kengo Adondo le poltron Albert Moleka collabo ya Makila pe ya famille na des autres na opesa bino ba kombo ba ye na diaspora na mbongo ya batuchi po bas opposer ba Congolais na idée ya malamu ya ko libérer mboka. Alors na diaspora ba bengaki nga ponga na zwa par na ngambongo po ba yebi ke Didier Forme na site na ye oyo ya Didier Forme amalata kala Facebook bat balanda ngo mingi pe YouTube bat balanda mingi nazwa epakola mina ngai na boyaki yango na boyaki ba yebisi nga ke ozana retard ba combattant mingi basi bazui bondi melanga scandale mususu ekobima après ndenge basambwisi ya titi na Bruxelles bakosambwisa su bato ebele oyo bazwi mbongo bakobundana pe bondi melanga ba video ebele kobima boye bagezana bato babimaki yozoke na loyenge mezana bato bazwi ba mbongo likolo ya yobima okende kosala ba aventure ozosala mbongo ba Rwanda. Opposition congolaise na Kinshasa, pourquoi bazobimisa peuple le 15 septembre mais soki bakanalize yango te balobi bazobimisa peuple eza malamu mais soki bakanalize yango te toboyi distraction pe toboyi baboma bana na biso après 3 jours Kabila tikalaka na pouvoir. Donc babanda nanu ko destituer Kabila parce que Ruberwa na kisa Kamere bakotaki réunion batindiki Kamere a joué na jeu oyo po baboma su ba Congolais pe Kabila tikala su na pouvoir. Donc toboyi biloko wana kobimisa peuple après 3 jours Kabila atika na pouvoir soki bo canaliser likambo te bomeka kobimisa na bato na balabala te bomeka kosala na soulèvement populaire te il faut ba atunyo surtout ezala ya kosangisa toboyi na Kinshasa pe bato baboyi dialogue po Bosha bazali mokonzi ya seni c'est-à-dire Kabila chef na bango mais Kamere azo prouver ki collabore na ye na kosenga basala dialogue na seni tolanda ye te parce que dialogue faut pas to sala on a seni yebo ka lobelaki sur le vrai dialogue faut salama entre Kabila IDPS communauté internationale Kabila IDPS communauté internationale et puis Kabila yebo ko fois na salle atinda ba délégation te si c'est que peut fois na salle ba parti politique musu fois na salle mais bon keba opposition à Kinshasa o ezobola dialogue et c'est mbongo ebele caméra pesi bango pour ba encaisser glissement nani aza tetre a Pariko aza tetre azumbongo atindiki bandeko oyo baza ba tribaliste ya bangala po bakota kokende kobundisa baluba et pourtant Mobutu atika biso tata moko mama moko toboyi likambo opposition à Kamere azokosa basi balembongo. Mais c'est Jean-Marie Moukania ya IDPS a expliqué comment dans leur dialogue avec Kabila pour na Congo pourquoi bazo kende parce que Congo ba voisin na nyon surtout bazo boma biso ba frontière na biso no na kimiate bazo yiba nkita na biso communauté internationale a sengi dialogue pour Kabila alongwa Titi
aza na pouvoir parce que ye mutu bayibaki élection. Alors bakolinga PPRD azala wana, PPRD oyo atie mbongo ebele mpona glissime salama. Alors azolinga kotangisa makila na Congo pe a créé 11 provinces ya sika, a piraté fichier électronique et komi koboya élection pour bazali kolinga kosukisa Congo na kokabolango na guerre civile na bitumba na koboma bato. Yango wana bozomona élection et ko protéger Congo te. Dialogue à Tshisekedi ndenge bamoni ete Tshisekedi azana ba donner ndenge ba solo na communauté internationale akovandisa bango alobi ngana gagner élection, Kabila yibi élection, tala ndenge bomi ba congolais, tala ndenge yibi or na biso yibi diamant na biso yibi ba coltan, apesi na Rwanda mutakoma otekango, bino bozo tekango, mbongo wa Congo ezoke na Rwanda, eza complicité na bino, ngonga ngo efu makambo esila, Kabila fo akendo samba, mboka fo ezonga na kimia, to organiser sikoyo biso na biso ba congolais. Parce que les Camerounais surtout ils ont bandé des arabes na souka. Alors sinon alobi soki Tshisekedi andimi ko kende ko vanda te na dialogue wana na communauté internationale ba faucon ye o baza tout autour ya Kabila, c'est-à-dire les moboutistes Rwanda y compris, ba ko continuer 5 ans encore, donc ya ko boma ba congolais ya ko nyokola totika vie akende dialogue na souka tokoyeba soki azali Moïse to akwei lisusu na mutambu ya Rwandais. Ils appellent ça tableau de réflexion. Soki ya titi ayaki na salte, soki ya titi ayaki na salte, aboyaki image na ye ezala terni, ya komona ke ba combattant na bato ya IDPS bazobunda. Alors na Kinshasa kuna ba yebisi biso ke avec la saison de pluie qui vient de commencer, parce qu'il y a des étangs partout, Kabila, Bochab et Kimbuta proposent des pirogues aux Kinois pour bien circuler dans les inondations. Les 5 chantiers commencera de Kabila Lobby si Kabila réussit à glisser. Donc, il faut tout un dialogue et salama, mais dialogue il y a Kabila, Tshisekedi, na communauté internationale. Kobo ya kosala dialogue, il y a IDPS, Union Européenne, PPRD, opposition eza ko favoriser glissement. Na reprendre ngo na niveau bakamundenge komi ba opposant ya Kinshasa basi bazwi mbongo po bakene na dialogue te o Kabila pesi bango po basala glissement po Kabila lingi dialogue et salamate ya na communauté internationale pour akotika pouvoir pe a continuer ko boma ba congolais. Mais vient titi soki après dialogue Kabila azaka ka président wana to ko condamner ye. Pourquoi Kamere Oyo asengaka ba fayulu ba kende komona Kobler pour un vrai dialogue a comme kokima le même dialogue. Il faut que tika dialogue wane salama et ko sala ndengwana. Donc eloko na ngai ko yebisa bino ngoyo ba expliquer biso que vie titi azoke na élection parce que azoke na dialogue kuta azoke na dialogue parce que na dialogue wana le azokende et ko sala pona bien ba congolais et ko sala pona ba congolais va récupérer pouvoir et rozala bien parce que Kabila a tiré la frontière na biso insécurité à côté ça ba armée a infiltré a bomi plus de 20 millions PCE nani communauté internationale CPI ezoluksaye donc eloko kitoko oyo kokangisa Kabila ezali komemaye na ndenge wana lumbe liboso ya mindele pour atika pouvoir. Alors tango nazwaki connaissance ya masolo oyo yango moni na sali vidéo oyo pour annuler vidéo na sali ke Kabila azali nani Tshisekedi azali bongo comédien mais vieux asali comédité vieux à comprendre que il faut to libérer mboka mais to libérer mboka na kotia Kabila na ndenge balobaka kotia ye do omi biso oyo ba congolais biso oyo bato opposition biso oyo bato ya diaspora to boyi dialogue to boyi élection to se préparer to telemela opposition à Kinshasa oyo bazo liambongo Kabila oyo bazo linga glissime salama oyo bazo linga soba bimisa batu le 15 septembre pour baboma bango mais entre temps Kabila atikala na pouvoir donc to comme na deux dossiers to comme na deux options to tika Tshisekedi akena dialogue na ye
biso tokende na kote ya makambo ya nini ya kobundela mboka na ndenge ya kobimisa bakongole libanda, mais tofingana te, tobunda te, toswana te, toyebi ke général ezana général moko napesa ikombo engambe nani mukolo na bato wana nyonso tu bapesi mbongo epa bakombata mingi po basala makambo oyo. Soko za kombata solo koma yo ozozwa mbongo ya bato bazotravaille na Kabila po bundisa bato oyo balingi kokende libere Congo. Donc ezalaki breaking news alelo oyo ba information nazwaki napesi epa na bino pona kofungola bino miso. Soko kofinganga na mesana nanga kofinga, soko kotolanga na mesana kotola, mais nasali analyse etant que mosali na Nzambe pe etant que combattant congolais ou aza intellectuel ou azolinga libération ya mboka ou alingi kimie kota na mboka ou alingi tobenga na Kabila ou alingi tozonga na Congo tokende sala ba ferme na biso tokende kotonga tokende koede parce que toyaki poto pona libela te, toyaki poto po na koluka kozwa mayele kokende kotonga mboka. Donc eloko na yebisaki bino yango wana esengeli na biso ba combattant ba congolais tozonga kosalela Congo, tozonga kobundela mboka, tozonga kokotela mboka, totika makambo oyo nyonso tu ezosalama oyo ba combattant bazobunda bango na bango. Ezaki breaking news toyoka na konzemba la kwanzila. Bokoyeba ke le mariage est la seule guerre où on dort avec son ennemi. Mariage est la guerre kaka moko olalaka na ennemi no mbetu moko. Soki aza ennemi no te akozala complice na yo, akozala aide semblante na yo. Est-ce que mwasi na yo azalaka aide semblante to ennemi na yo? Nakonzemba, oh nakonzemba, nakonzemba botikanga na yemba. Totika vie akende l'élection, akende dialogue, biso to travailler ndeni ya kobengana Kabila na soulèvement populaire. Mais tokeba na Kamere na opposition à Kinshasa pour ba lembo webele pour ba aider Kabila glisser. Breaking news. Merci Baba Fona.